Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengo Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, to Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup Tabiso Kuna na mbote na bandeko nyonso ya réflexion ngai ndeko na bino igeti na ye korépondre na question oyo eza na kati ya réflexion na motuna na biso papa na biso atuni soki yesu azalaka na lola be aza na lifeli kolanda baverset biblique oyo papa na biso apesi soki natangi na premier verset ezoloba ke soki ofingi ndeko na yo olobi na ye zoba olobi na ye zoba olobi na ye idio ofingi ye kata okokota na lifelo na kotanga yango naye komona ke yesu na deuxième verset afingi biso bazoba abi na biso toza bazoba po ye moko yesu moto ayebi kati ya motu ayebi libanda ya motu yango abengi biso bazoba naye kotala na verset wana ekoloba ke yesu abengi biso bazoba po nini biso justifika motu lolenge aza tozomona libanda motu tozoloba nesene nature na ye tozomona lelo na ye me toyebi lobi na ye te tozomona lolenge aza tozobenga ye zoba tozobenga ye pauvre tozokoemilie ye me verité na ye moto ayebi yango eza ye moko yesu yango yesu abengi biso bazoba naye kotanga na deuxième verset yesu abengi biso bazoba mpo na nini biso tozokomprendre te baécriture oyo baprofete bazoyebisa biso yesu atiki bokondi na likolo akiti na se ayaki mpona kokufela biso mpona biso tovivre bokondi ya likolo me ntango biso tozokomprendre baécriture oyo bayebisa biso te ekozala biso pasi mpona tokɔta bokondi ya likolo esengeli kokɔta bokondi ya likolo fo tokomprendre baécriture oyo baprofete bazoteya biso maloba oyo baloba basali nzambe bazoyebisa biso yango biso fo tocomprendre mpona biso tovivre bokondi ya likolo yango yesu abengi biso bazoba mpo soki tozokomprendre maloba wana te seke mosala na ye oyo asalaki na croix eza mosala moko ya pamba yango ye abengi biso bazoba mpo tocomprendre makambo oyo basali nzambe bayoyebisa biso mpona nzambe maloba wana yango biso tokomona bokonzi ya likolo na troisième verset batalisi biso na ntina ya koloba ete babi na biso na ntina ya mokufi miso mpe motina ya kizengi babi na biso nani oyo aza malamu koleka me na kotala mokufi miso na kotala na kizengi donc bango mbale baza kaka malamu koleka te me baye kotalisa biso na ntina ya offrande batalisi biso mpe na ntina ya altar na kotala offrande na altar eza monene koleka offrande mpona or eza yango tobimaka liboso ya altar kokende kopesa epai na nzambe me moto mosusu akomonaka aza na baor na ye aza na nyonso na ye azomona kokoa ye aleki me aleki te mpo bomengo na yo soki oza na bisika kobombela yango te eza bomengo ya pamba mpona lobi moyiba akoya akoyiba akodevore akobebisa me soki bomengo no eza na bisika kobombela eza kaka bisika kobombela eza na altar bisika ya nkolo yesu bisika tokendaka kobombisa baor na biso bisika tokebombisaka bomengo na biso yango mpona réflexion na ngai naye kolobaka yesu azalaka na likolo yesu azalaka na lifelo te me aza na lola
mpona tangi na art D33 ebi na biso ke Yesu azali na likolo, aza na loboko droite ya Nzambe tata na biso, avandi na loboko ya mobali ya Nzambe tata na biso. Yango wana réflexion na koloba ke Yesu aza na lifelo te, aza na lola. Tokutani à la prochaine.